nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1 ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Et voilà, merci beaucoup. Nous avons bino bandeko tout balandi ABC1 Television Oezali Tolobaka. Jésus-Christ est le number one bandeko balandi partout. Bozal Kinshasa, Brazzaville, Europe, Asie, partout. La date entendue est le 26 octobre Oezali qui est prévu. Il y a marche, il y a opposition. Pour il y a deux choses. Koboya machine à voter et puis qu'on revoir un peu le fichier électoral. Il y a 10 millions de électeurs effectifs opposition qu'on déclarer pour que qu'on ait nanga aïeba qu'on résout le problème wana. Nous avons tout Hollanda outil échangeur. Point de départ qui échangeur et point de chute c'était prévu et que Tisseni mais Bakondiamboka pour des raisons sécuritaires jugé bon que point de chute est à la boulevard Triomphal et scap to bozomo na biso tozali ko loba boulevard Triomphal ba délégation au Keneti Seni pour ba boy to franchir commune à Gombe sika ba institution zali pour des raisons sécuritaires selon Bakondiamboka ne bomoni na nzela bache même ba policier belé pour que Tomeka Kole quand même pas parler du peuple pour que Keneti na seni na yango wana nzambe apombola mama Chantal Ayawo isika ozali pe na papa Osé na Rebecca Bianca partout aux na biso Noël Boyembe Simplice Balunga kuna na Ngwanzu nzambe apombola. Alors tolinga kozwa moi makanisi ya balamboka pourquoi et que tosuika banani bako kendeti bako zwani na yite ndeko ko voilà bonjour Ndongai. Bonjour papa. Yo zali na partie. Bon, nganaza na partie à peuple, c'est-à-dire partie au centre, biso tozawa pour un changement. Voilà, mais en fait c'était prévu to kendeti kuna mais to moni to suika awa, c'est pourquoi? Bon, to ndenge makambo senga ki fallait to bandana échanger. Tito komana et pas ya seni kuna na boulevard mais ba ko changer makambo ba suksi biso awa na boulevard Triomphal yango to sanganya to zela ba konzi bazoya poto yoka ba pesa biso lokola message banani rappelez banani bazana kata marche wana to zana ba konzi presque nyonso sauf ka bandeko na biso ya mususu ya UDPS bazana presque biso nyonso tozali awa. Alors bona komona ndenge bandeko ya UDPS baboyi pourquoi oko ça bongoni baboyi pourquoi UDPS peut-être autorité morale mais le peuple bazalia ba UDPS moko na ndenge na zalia mokonza ko boya me batu balia c'est comme ça donc ezali kambo ba congolais tout tozalia bisonios. D'accord, merci beaucoup. Je crois que tozozwa bandeko na biso ya MLP et maman Joséphine ozali cadre ya MLP. Bonjour bonjour maman Joséphine. Bonjour, je me présente encore pour une fois. Maman Poutou, Carlota Joséphine, candidate débutée dans la circonscription ya Funa. Na pesina nombote longonia pour na bana nyoso ya Funa to marché na bana RDC pour na marché na biso zalaki na tina oyo to boyi machine à voter pour ezana miango na kati na yango. Ok, merci maman Joséphine. Yozali Yandeko Franck Diong Ozobenga Mandela ya RDC. Ngala zali mwana ya Mandela ya RDC. Oyo ya papa Franck Diongo akangamaki pona alaki koloba vérité na l'état moyini. Nde yango bakangi ye eza arme oyo e dérangeaki conscience ya l'état moyini. Ndenge tozoko kena maponami. Ba libérer bango ba président na ba oyo ebele ba koti po ba luka kimboko ekene malamu ba prisonnier politique eza préalable ba bimisi bango te bongo esengo ya ko voter ngo biso na mawa ba susu na esengo ba leka na maponami ezalaka te totali susu ba 10 bilima o ba ko benga na lokota ya français fictif bango batiaki bango bamonani te bakufa bazali bauti na mboka bilima bazabolo banani
bato wana bakoti pona nini na kati ya carte na biso électorale totiaki fingerprint te yango wana batie mobulu. Maman Joséphine, alors Toyeba, quel est vraiment l'objectif principal? Il y a marche, il y a l'élo vraiment né. Toko répéter mbana mbala Congo mobimba. Tango totalaki na mibeko likundi. Balobaki teke toko za na machine, toko za la na fichier électoral ça va na ba mikanda o ya papier o to mesana ko sa na mbula. Mais totali mbalo yo mondele moko asali masini oyo kokosa ye asali yango lokola baza pe mayele bango bavote na yango te ndenge nini biso bayindo tokende kosala na mashine oyo ebombi bamiango po te bakotisa bavimbama barenye bakosa batambusa mboka oyo na nzela ya sembo te yango wana tolobi non N o balobi toboyi machine ya lokuta. D'accord, toboyi machine ya lokuta et lobi maman Joséphine. Merci beaucoup. Je crois maman Joséphine, il y a un problème au Ezali. Bon, l'ancien qui appelle Lelo, c'est vrai. Pour de départ, c'était échangé pour que tu seni chute. Mais subitement, tu m'as dit que bon Suki Awa, tu vas policier tout au long, pour franchir centre-ville, c'est qu'à institution Ezali. Naïbité pourquoi? Tango nyonso papa na biso Frank Diongo alobaka l'état azali moyini ya peuple. Peuple alingi atambola amema mokanda na ye ala bobuka bodera paka makasi za posa ya motema na ye alingi na ye masini te yango moni bakangi biso na malembe tolobi tokobunda te tozoluka mboka oyoyo ekangolama bana bazwa bakelasi basi bazwa misala bateka badefisa bango ba oyo bafuta bango te bazwa pena ba misala bana kelasi na campus baninga bazwa ka bourse nga na uti na bamboka mindele omoni ndenge baninga bazwa ko vivre tokene mosika ta na Afrique du Sud bazaki mondele akangaki mboka na bango tala lelo bazwi o babengi lisiko Mandela bimi alimbisi mindele bakomi kosala mwasi monene mona na nzela azali na misala bakofuta ye mboka ezokende na kimia biso omona mwasi monene mama nazangi tike na okende na mwana hôpital bato baza kokufa lokola bambwa tokokende boye wapi to marché yo moto vandi na ndako na lobi yo lingi politique te tango ozwa likambo na mama Joséphine ali pourquoi bokomiti na senité yango wana l'état moyini ne akangi biso 17 ans tozoba na ba policier bino bolingi botomboka na biso bokanga bo ndenge basali mais 17 ans to mona eloko esalami te ngai na policier to kota na changement to mona mbongwana ya mboka o. D'accord, merci beaucoup. Mais maman Joséphine, il y a quelque chose que vous déplorez, n'habitez bino vous déplorez. C'est comme si l'opposition n'est pas unie. Bino bolobi que le 26 le voyez, mais bandeko UDPS to marché monter. Bandeko UDPS tout ça qui na bande kokuna tout ça qui émission na bango bande balandaki balobi que sans ou avec machine à voter ba aucune élection mais ba boya qui marche le 26 ya lelo na bito yo lobini kasi yango wana nazalika ko pesa liteya bomoko elinge saliboke ensemble union fait la force fati place yo zali olobaki yango na contredire yote avec ousa tokokende bongo biso tozali pe kaka wana soko lobi avec yo kotiti tangi tolobi sa okoya kote na biso nde toza bomoko na yo toboyi bandeko biso tolobi nini toboyi tango ya yete omoni pe peuple congolais yo na telemi mais baba ki soki dépasse était échec ya marche mais oyo moni nalingi bo filmer botala biso nyonso toza bomoko ndenge papa na biso azoloba papa na biso Frank Diongo azali kuna lobi tina suka tokozwa kaka elonga tozwa kobunda vérité eza arme moko ya makasi biso toboyi tolobi nini tolobi lisusu tokoboya tina suka
Merci Maman Joséphine Zamba Pambolayo. Nous allons 4, on a rappelé 4, il y a MLP, il y a Ndeko Franck Diongo, Bazobenga Mandela du Congo. Alors, un petit message, il y a Souka Congolais, il y a diaspora, na Afrique du Sud, na Johannesburg, pardon, na Singapour, partout dans Londres, parce que vous allez donner un message juste en anglais, hein, pour que tout le monde a comprendre vraiment message au Congolais, Balingi. Just a message to all people. I just say hello, thank you for all people in the world. We are together. We fighting because we don't need and we don't want that machine. We don't want to vote with that machine because it's wrong for us. We want maybe to catch our piece of paper, we write the name and we can vote. But that machine, we say no. That machine, we say no. That machine, we say no. Brother, are you sure that we fight a machine, you are going to win? Yes, because we are sure. Now, Congolese people is open higher. Maybe you bring your t-shirt, maybe you bring your kepi, something for drink, beer, money. All is nothing. We don't want, we need a changement. We change our country. You, all over, you are listening us. We need your help. Help Congolese people. We are suffer. We are suffer. We are now finished. We need only the changement by the top president until that government we make us suffer. We say is finished. No, no, no. Okay, please, can we say something in Portuguese? Something in Portuguese. Yeah, agora tô falar. Não quero aquele máquina. Tem muito coisa ali dentro. Ele é falso. Não quero, não quero. Quero só votar no papel, escrever o nome do candidato que nós anda a querer. Não quero aquele máquina. É perigoso, é perigoso. Muito perigoso, não quero. E assim, todos andam a falar. Não quero. Merci beaucoup, thank you very much, may God bless you. Yeah. Pour terminer, vraiment, je pleure. Si on regarde partout dans le monde, les Congolais sont toujours bafoués. Regardez l'image très malheureuse et on frappait les Congolais là-bas, torturés de toutes les manières. Et les femmes, les filles, les enfants. Vraiment, nous, les Congolais, c'est ça la promesse que Kabila a conclu pour les Congolais. Nous sommes fatigués et nous ne voulons pas la machine et nous voulons les changements. Nous disons non. Non.
mingi azolanda tata na ye kala te mokolo wana na mars toyokana moto atrahir biso te lelo trahison euti epa Félix azokufa kala te chef corrompu. Mais c'est Nanga doit atteindre le peuple congolais. Le peuple congolais dit non à la machine à voter. Le pays n'appartient ni à Nanga, ni à Kabila, ni à quiconque. Le pays appartient à tous les Congolais. Comme nous disons non à la machine à voter, Nanga doit écouter, doit retirer sa machine, doit nettoyer les fichiers. Votre image dans 2 minutes. Si c'est numéro, on obtient l'image dans 2 minutes.
Bon, ndeko tomonyo na marche awa kasi intention na yo oye pour la nini? Ngai naza membre ya INC na non premièrement pour na non à la machine à voter na ba fichier fictif wana ezomona na te yango biso peuple mobimba congolais toye potoloba non à la machine à voter mais c'est nanga ayoka au peuple azoloba yo moko moni de 16e rite ti tozo kende na triomphal shit na biso za kuna. Histoire de 2015, madame, et zongi lisusu histoire de 2015, loi électorale ya Bochab. To bloquer yango IDPS azala raté. Tala le lobby soto tambola IDPS azate. Yango kaka la même histoire s'est répétée. Yango yo mo non à dire, non comment, yo mo moni population abimi ba parti nyonso ya ba INC ba envol nyonso eza awa SID nazangi kutuma loba mama. Tuna mususu. Mais problème, il y a eu deux personnes qui vont vouloir président Tshisekedi. Bon, et bien que le secrétaire général a manipulé. Alors, président Tshisekedi a la porte de Jean-Pierre Bemba. Cela veut dire hier, à Zalabine Longo, mais bon, et bien que il y a eu des personnes qui travaillent à papa, qui manipulé. Oui, bien. Nous avons une réserve. Le président Kamera a eu si biso militant et mato ya lobby. Bo fingate, toza bomoko, toza biso nyonso na opposition. Mais nzela onde kona biso Félix azui na Kaboun na Kabuya ezanjela ya mabe ezanjela ya lifelo bali ba ma population wapi peuple oya bande ko tala tala yo moko mama ndenge to ololi bango kuna na siège na bango batu basili ki balobi te bozonga na raison bor esimbi bango bakanisa ke osimba te bor esimbi yango yo biso nyonso peuple andimi appel ya ba leader na biso opposition biso yo na balabala to lobi match toko kenene toza pour élection bango bazo kanisa ke to ligne élection te non le 23 décembre toza pour élection le 23 décembre to ko voter mais to lingi to voter na papier to zonga na papier nazali militant privé Vital Kamerhe na pesio maloba. Merci. Ok, merci vraiment pour la parole. Mingia Koloba, vraiment exaté. Un an nous, Mboka Oza Nangate. Mboka Oza Biso ba Congolais. Nangaza Congolais le rôle à Biso Nyonso. Azana droit d'imposer ba te loko population mobima ba boyi. Yazana droit d'imposer yangote. Mboka Oza Nangate. Kop na ya salegi ya kozambongo ya kocha na poche ke kosomba machine. O atikali na poche. Ali ana mwasi na ena bana. Soki alingi machine, abenga mwasi na ena bana. Baya foko voter na machine wana. Pona Biso ba Congolais e ko simba ta mukolo moko te. Pendant que la réalité nyonso zo le kanakata mboka bato bazo kufa na beni batu oyo bazana kata pouvoir bazo mona nyonso bazo lo beloko te il faut ba kende to sala élection ya kitoko pour que mboka mobimba ya Congo za la contrôler to boyite ke awa to zana bisengo côté msu bato baza ko kufa bazo kufa lokola banyama non bato nyonso ba kufa baza ba congolais alors il faut que soit sérieux na kata mboka parce que tozo travailler na bato bazo gouverner mboka o balingi Congo te balinga misolo ya Congo pona ko nyokola batale bela bato nyonso babimi na nzela pourquoi est-ce que sengo ezali babimi na bakanda babimi pona bapasi alors ye loko nanga zoluka o ezamboka na ete ke ya dirige ka pesa balwa te tozaki na 2006 to mona ba ventiro na 2006 ndasala ki yango malumalu lelo aza akufi ki zengi na chaise roulante na bambongo azo alia yango te ye peso ka lingi a continuer la même procédure a kolanda malumalu ye kutu malumalu akufa ki zengi ye to ko pasola mike na musuni na eto lie yango parce que zamboka ya tata nanga te ya mama nanga te mboko eza biso ba congolais en plus eloko na mona kamabe bolinga ko yambaka toujours ba tuana ba pouvoir basala ka ba débat na ba télévision oza ko aboutir na loko te biso ne ba peuple kolomboka tamba ba peuple balobaka ba constitution balobaka peuple il faut bengi saka biso na ba chaîne boso na kana population to expliquer bino ba réalité sur le kanamboka parce que bato boyambaka na ba kolo ba vérité na kata mboka te ba ko tala ba poche na bango biso loko to zote ba kolomboka souffrance qui te la biso ba ko lobebele na télévision bomengo na biso population saka ba grenade ba na kata mboka o toza na paix na kata mboka te tona sengote to vivaka loko toza en otage na kata mboka o est-ce que vous comprenez donc na cette fois on a la chance ya population ya biso ba congolais chance asuka yango soki nanga meki ko sakana nango to ko kufa na elongo parce que oh tu es solo kana kata Congo to komi lokola mboka lokola Congo et komi lokola toza en otage na maboka ba individu moko boy o bazanga na mituna makolo toza na respiration malamu te ko bana na armée na biso moko via malonge zate nyonso na nanga zo mona ngote alinga créer ba aventure na ndenge na mbongo ya liaki tanga kene ko soma machine etikala a bomba a démissionner pour luka kimi ali yango bien soka sali erreur que yé na ba imposition na ndenga bengana ki ba président wana na kata salle
à cause de loko oyo ya tchena kata machine oyo sanga mutu na makolo biso to ebito ya zoka ngama nango alingi mokili mombe kufa po nango to ça d'accord to kokufa nayi ensemble na machine nayi na biso to kokufa ensemble. OK. Donc merci mon mboka. Mama kasi yolobi nini? Mama na pesi na nzambe merci puisque to banana na nzambe ye mutu asala biso. Nzambe mutu asala biso na nanga na ba konzinyo so ya Congo. Eza na mutu moko o aleki nzambe te. Il y a qu'un seul Dieu. Nzambe oyo abimisaka bana Israël na boombo. Lelo Israël ekomi biso bana ba Congolais. Biso ba mama tozo souffrir. Mais na bon Nzambe tozo belela Nzambe. Toyebi ke Nzambe ya Congo akotika biso te. Bomona ke événement liboso tango président Jean-Pierre Bemba Gombo ayaki alcancer bimaki. Et ke ko confirmer lisusu na Gemena. C'est-à-dire Nzambe alingi mboka na biso Congo. Tozo senga na ba konzi na biso. Bolei pe mingi. Bo violer biso mingi. Bobomi biso ba mama mingi. Bobomi pe bana na biso mingi. Tozo senga na bino liberté. Bozui oyo bozui ekoki. Bo kende to c'est la président mususu akoya. O nzamba kotinde la biso. O biso moko population toko sepela. Pe totala ye soki pe ya bongisi te. Toko mina obongisi te okei. Puisque mboka o eza ya biso. Ngana za na carte à voter. Mais ba sans empreinte. Mais toke no voter nini mama na ngai toko voter ndenge nini basi ba voter la biso mais tozo benga kaka justice ya Nzambe ekita na mboka na biso Congo natali na internet lobby na moni na mboka moko boye carte ya biso ya Congo démocratique ebimi kuna ba o bazana ba internet batala ngo eza mabongisi ya Nzambe yango biso ba mama tozo lela mingi tozo senga Nzambe aya koko alongola biso na problème oyo Nzambo asala ki Congo Nzambo asala mai bango ba melaka Nzambo asala mai bango ba sukolaka Nzambo asala likolo batambolaka na avion Nzambo asala se mabelo ba konzi wana banyata kango to sengi Nzambe azwela biso justice na Congo tolembi biso ba mama kolia passe netinga na zwa problème makasi na date international ba ibanga mbongo na ngai ebele lelo na koma kozanga kolia nazo senga na bino bakonzi ba masi ya bakonzi bote akaka meme mibali na bino puisque lelo ata soko longwe tango kokende pasi wana ya biso pe ba mama ekoyela bino pe ba mama bakonzi wana to sengi kaka Nzambe ayokela biso maba biso tozo belela kaka monena Nzambe toyebi ke Nzambe akotika biso te Nzambo asala mokili aza Nzambe ya kosaka te yango wana tozo senga na mesie nanga boye nanga akende nanga atika biso akende machine eza azo somba ngo na $300 mais nanga zo koloba ke machine $1000 machine wana eza $300 mais bazo ya kokosa machine eza na $1000 toyebi makambo na bango nyonso nanga kende tala exemple ya moninga na yo lelo atiki mabele ya Congo akei yo pe bakokunda yo lokola malumal yo pe bakokunda yo lokola malumal biso ba mama Congo tozo lobela yo biso to mema yo 9 mois lolenge mama no mema ki yo biso ba mama Congo pe lolenge to mema bana mususu yango to sengi na yo libérer biso ba mama Congo tozala libre puisque passe leki makasi communauté internationale bino nde bo soutenaka bango communauté internationale bozo kosa biso bozo linga tokene na élection oyo population azo déclarer que machine eza mabe mais bino communauté internationale bolingi biso to kufa yango na sengi na bino boye bana kozwa soin na biso ba congolais boye bana kozwa solution na biso bana na biso ba kufi mingi toleli mingi ba violer biso mingi ozomana bakonzi ba violer bana mike bazomi benga bakonzi tosengi Nzambe akitisa mawana na mboka Congo toyebi un jour Nzambe atikala kana nyonga moto te akosala akokama na mboka Congo na suki wana na pesi onanga libere mboka yo kende mboko eza ya tata na yo te bandeko balandi ya ABC en direct de l'États-Unis wana ezali bongo bala mboka bazoloba Germain Bafalanga bolanda bango na Bokebi News. Merci maman, je crois que je passais des commentaires ajoutés là-dessus. Je suis avocat, mais je suis en train de marcher parce que je suis licencié. Je ne peux plus accepter des gens qui n'ont même pas été dans le banc de l'école, plus nous manipuler d'une manière comme ça. Voilà, Kabila, tu peux voir avec tes amis comment nous sommes. Donc vous ne pourrez plus se démissionner, partir de nous laisser. On ne veut plus aller dans vos histoires. S'il te plaît, monsieur, tu es qui? Je suis licencié en droit, je suis juriste.
au barreau, je suis au TGI Matete. Mais voilà comment je suis en train de marcher. Je paye une voiture, je paye une maison. Mais ces gens-là, ce sont des délinquants. Vous voyez, comment ces gens-là ne peuvent plus accepter que nous ne voudrions plus aller aux machines à voter, aux machines à toucher. On ne veut plus cette élection. Le peuple, l'opposition, ce n'est pas l'UDPS. L'opposition, c'est les Congolais. Voilà tous les Congolais comment nous sommes mobilisés de marcher pour revendiquer nos droits. Alors, M. Félix Baye, je crois qu'on va se voir dans des jours à venir. Merci. Merci. Bon, le problème, c'est quoi? Toi, on a un problème, il y en a un. Moi, je m'adresse directement à Kabila. Kabila, libérez Mokanabiso. Seront libérés Mokanabiso, tu as une machine à voter. Ceux qui ont insisté, après le 23 décembre, le 24 décembre, Kabila, Baye. Kabila Baye, Chadar Baye, toi on a posé, il y a bateau va gouverner bisoté, toi on a posé un changement. Cette fois-ci, peuple a su destin en main. So Kabila blagué le 24 décembre, bisola Kabila, oh akufa kufi, oh tikala tikali, Baye Kabila. Lelo ezali mokolo ya libération. Et là on sait on a pas sinon. Est-ce que comme ça parce que la biso va pas magaté. Ba ko bula bituma mikolo tout. Des années ba ko pe na basi na bana te. Tolingi changement to boy machine to boy yango to boy ba fichier électoral bayo ke basono la biso ma batika bana na basi ba to kufa mbongo bazoli te pasi ba kufa chaque jour baninga yango la ba permis na Congo Brazza ba permis na bamboka to ba ka basono biso bula bituma to boy na la zanga se na boy mosala mbongo te batika biso nanga tika nanga longma so kokate. Merci. Permettez madame Nazana Eloro Mogara Obakisa. Si aujourd'hui on parle des phénomènes Oudjana, si aujourd'hui on parle des phénomènes Koulouna, parmi tous ces Koulouna là, parmi Oudjana, il y a parmi eux Bana soldats. Tous ces phénomènes là, parce que les soldats sont mal payés, et puis côté la population. Vous pensez que quelqu'un intellectuel comme moi je suis aussi licencié en droit, j'ai fait tous mes tests au barreau et je suis maintenant avocat. Bien après, quand je présente un document comme ça, dans une entreprise, on me dit que non, voilà, oh, il faut y avoir une ancienneté, il y a Kaboul. Quelqu'un qui a fait 6 ans, 7 ans à l'université, madame, quelqu'un qui a fait 6 ans, 7 ans à l'université, quelle expérience vous lui demandez encore? Je ne pense pas. Et ça, alors, si aujourd'hui, nous, les intellectuels, nous quittons le long de la marche, parce que pour réclamer seulement nos droits, nos droits. Les intellectuels, chaque jour à l'université, nous sommes les alités. Et là, comment les alités? Et pensez-vous que quelqu'un qui a 40 ans d'âge, il peut manquer un enfant? Voilà comment le phénomène nous, on n'a même pas besoin de biloko nyoswana. Tozana biloko, il y a machine. Et là, Congo na biso, topo na mutua ko diriger biso, et puis oya koyeba, doit na biso. Oya koyeba teke, arozana robosa na geno, ote, Nangola ba bengani biso, na Brazza ba bengani biso. Partout au monde nous sommes baso bengana biso. À l'époque de Mobutu, Zaïwa zalaki ndenge nini. Aujourd'hui, à l'époque de Mobutu, Zaïwa zalaki ndenge nini. Pourquoi nous sommes ridiculisés aujourd'hui? C'est ça. Merci madame. Merci Ndeko. Moi, je m'adresse justement à M. Nanga qui cesse de faire les aventures parce que nous, on est des Congolais, des vrais Congolais et la situation que nous vivons maintenant est tellement grave qu'un pays comme le nôtre avec un budget de 4 milliards. Or, Nanga, comme il est manipulé par M. Kabila, il doit savoir qu'en RDC, il y a encore des pneus. Il doit connaître, il risque de connaître un sort fatal. Lui et son chef Kabila risqueront de se faire brûler. Ils seront les premières personnes à être brûlées. Vive! Nous ne voulons pas la guerre. Monsieur Kabila, Monsieur Nanga, si réellement vous aimez le pays, la RDC, comme vous avez dit que vous avez la passion, messieurs, nous voulons la paix dans notre pays. Laissez le peuple s'exprimer calmement parce que la RDC nous appartient. Tu as dit que tu as la passion pour la RDC, même nous nous rendons compte que tu as la passion pour les richesses de notre pays et tu veux nous imposer votre volonté. La RDC appartient aux Congolais. Monsieur Kabila, laissez le peuple congolais s'exprimer calmement. We are in this country, we are Congolese people. We want to live in peace in our country. DRC belongs to Congolese people. There is the end for me. Thank you. Bible lobby na biso que chaque chose a son temps.
Et comme Bible dit chaque chose a son temps. Et comme tango oyo peuple congolais a se décidé na oye alingi. Ba aventure nyon surtout ba salle pendant 17 ans to boyango to linga aussi souté. Mais bon limbisa biso bandeko. Est-ce que ceux qui mutalingi na eli kambo oyo Bible besoin imposer té? Est-ce qu'il y a un problème? Mais c'est nanga na machine à voler na yo. To lobi te ko ko imposer bisongo. Tika peuple exprimer volonté na ye, a ça la volonté oye alingi. Ya to bi na biso te ke le 23 décembre biso na Mese Kabila to silani. Biso la batunyoso majorité to silani. Tika biso ba la peuple congolais ba choisir président la bango bango moko balingi na suki wana. Ngana ko bakisa kaka tozo tambola pamba te to boyi kaka machine wana ne to lobi NON. We don't act. Nous kero à quelle machine est falso. Nous disons non à la machine. Puisqu'il y a des trucages dedans, des fictifs. On n'a même pas de fingerprint dans l'électorat. C'est mieux de couper les papiers, écrivez les noms des candidats pour être votés. Mais à la machine à triquer, à la machine des poissons, nous disons NON. Bandeko balandi bozolanda biso penza na nzela ya bapaya bomoni penza la République démocratique du Congo ete bana Congo batelemi mama Chantal Ayawo Arthur Ndombasi balobi ete non à la machine à voter kasi ndeko langai UDPS bilo bozali wapi bolobi oui ou non à la machine à voter o bolobi non tikana yebisa bilo que votre oui soit oui que votre non soit non ce qu'on ajoute via du malin yango tolobi ete bilo moko botala bozali na mboka États-Unis bozali na fin ya République démocratique du Congo bisika nyonso bolanda kabiso tolobi ete bolanda biso la bokebi toza ko kela bala Congo malembe bomoni boni babimi bomoni boni bazolo ba mona mboko lobi sunini. OK, nakoko loba boy pona propos ya bato IDPS. Félix azana poto toyoka ki akenda ki États-Unis azaki na Bemba ti na Belgique baza toujours na Bemba. Na Afrique du Sud toyoka ke no bato IDPS bazalaki asinyaki makambu ya marche parce que Kabundu à ceux qui Kabundu wana abandaki koboya. Si c'est vrai, ezake ndenge bayokani bango ba opposant nyonso ke non, IDPS sala makambo yo Kabundu alobi e kozala malam. Mais ceux qui bayokani te, ye Kabundu wana sala ndenge na ye pour a humilier Félix. Ceux qui Félix alaki na kata Kinshasa, nde azwaki mokano oya ko sala boye, wana linyaza autre chose. Lokola ya za libanda ya mboka, toyoki yango pe na munoko na yete. Mais ye Kabundu ceux qui asali yango na ndenge na ye. Et là on a conseillé Félix kokoma na ye awa. Il faut longola Kabundu wana pour bazaba aza eloko ya sali ezeloko moko et trahi IDPS à 100% et finisi Félix de personnalité Félix ezali sous-souté. Non, et là on a resenga na Félix azala sage. Soki a solo na répéter le souke bayoka na kiba kabwana ke oba kende boina Kabila tina machine à voter tina souka pour Kabila soit raison to baboya quelle élection là c'est autre chose mais ce que ça que mokano Kabunda liembongo ou bien pour ça la biloko sali boy Félix soka yé a longo la bango rapidement et puis na ba poste wana achaka batampia kate aluka bato basana mwa bozui ba pesa ka ba poste wana po ba yebaka ko gérer ba comportement ya makamunde gauche à droite banda ko yela bango muto ça na mbongo te ceux qui va présenter à 1000 francs ya pamba na moment lo comme ya suka akotenga masala ba n'importe quoi ako sopa boule tala siko na moment oyo biso toza awa pona ko défendre makambo nyonso IDPS azate à cause ya déclaration Kabunda salaki na télévision ba militant nyonso bazate ce qui est vrai Félix il faut sa disposition pour la Kabunda alors nako senga na Jean-Pierre Bemba lokola ya ko mobiliser peuple congolais parce que na sepeli na yé ne loko ya lobby Mutalibosa qui ko découvrir machine on les amalam c'est Jean-Pierre Bemba. Ba o tout au fond na bango mutu moko ta sala ki expérience on. Na pese d'abord na nous merci place ya zali mobala za la bon. Et puis deuxième ndenga za ko lancer ma message a informer biso lisusu que tozana 170 000 armées étrangères na kati mboka oyo. Pourquoi ka yemo comme tazo sala ba constant ba opposant nyonso yo. Et là comment malonga ba zolo ba ezate. Pona ngala sa mta parti moko te. Naza congolais nazola na place na somona makambo zo sala mamalamu nde na ko féliciter parce que ba parti nyonso zo créer ba tuka ba désordre bango ba taliboso ba zo so bambongo batu nyonso ba zo bambongo na PPRD ezaka bato ba uti na ba parti to somona na bango passe alors buzo ba wana facile tour oyo soki Jean-Pierre Bemba a se poser tina suka
contre makambo nyonso ye lokola yebi ko contrôler mboka o malamu amoni penza ke ba réalité sur le cas parce que makambo sur le kanaka mboka eza facilité batu o ya pe bato ya pouvoir o ba s'imposer na façon nyonso soko tali bien to ça lokola notage na kata mboka oyo biso ba kolomboka to zonga sima ba étranger nyonso ba occuper ba poste nyonso minene na kata mboka biso suko réalité na biso za de souffrance za ya biso basala alliance na bango ya ba pays nyonso to za bango frontalier wana bazwa kabilo bomengo nyonso ya Congo ebimaka biso to za na souffrance batu nyonso baza na kati ya staff wana Jean-Pierre Bemba yebi bango très bien alors na yo Jean-Pierre Bemba na biso to sangana to sa charger pour na ko libérer mboka oyo to lembi souffrance o comment ça fait mboka lokola Congo bakotanga ba richesse nyonso za na kati ya mokilo biso ne to za premier sikoyo Congolais ye moko soko ka commission en charge te na kati ya mboka oyo esalama wapi ndeko langa invité on a émission to lobela mboka Congo pour baposa la mingi koloba bande ko balandi oyo ezali émission to lobela mboka Congo langa molobeli yango c'est de la presse congolaise soki tondima ko tambola boye ezali kaka poete to zali ba congolais bozoyo ka ba congolais bazali penza la mingi ya koloba Jean-Jacques Soki mobali ya mbinga mobali landa koloba pièce le ton d'amour merci la sango mo konzi pare ba émission bangai poete to zumi solo ya kokoma katikati na esika epai na yo na église la caisse to ebike to kozongisa mama Chantal Yao longonya na yo pambate en direct de les États-Unis lelo bozomona Lolenga nini République démocratique du Congo précisément à la capitale ezali bongo na mouvement bato batelemeli machine à voter merci maman Chantal Ayao natondi bino botondi bisika nyoso bozali et pourquoi pas bazairwa ya sika oye kambami na papa Germain Bafalanga mbote la bino nyoso Arthur Ndombasi ba pour mettre Angolano la reine Olga Lompinga namo kiteno Florence Matondo Mido ata ko bozali konyo kwa pambate bazali komo bengi sabino pambate bazali penza komo nyoko bino kasi toyebi makambo wana ekoleka pe kosila kasi bolanda marche na bokebi pambate tozali ka kotambola la baimboka balobi non à la machine à voter balobi non à la machine à voter balobi mwana mboka Corneille nanga bato baboyi machine à voter population balobi lingi machine à voter te yokela etuluku ya bato oyo batiki bandako bazali bongo komoya na kimia nyoso ndengo tolobi ba imboka bozali na mingi ya koloba mama olobi ngana robakisa boye ngana bota mwana na 2001 lelo akokisi 17 ans asa déjà grande fille na komona siko pouvoir en place esali 17 ans c'est que mbula moko na mwana na ngai basali ata eloko moko ya malamu te oyo ekoki kosepelisa biso boye yango pona siko baventure basalaki na 2006 yango kaka basalaki na 2011 yango kaka baolinga basala siko na 2018 yango na biso bamama totelemi pona koyebisa nanga ke tolingi biloko wana te toboyi machine à voter pona ko privilégier pouvoir en place ba continuer kozwa biso en otage mboka na biso eza en otage exemple lobby ba soda ya ba policier bazokanga batu kuna na boulevard na ba 18h wana l'accès carte électeur pourquoi qu'on maltraiter biso tina ba niveau wana pona nini parce que bayokaki marche ezalelo yango na bakomaki ko intimider biso toko vivre kaka na système oya ko intimider ka biso soki tongi to sala marche batindi ba soda bokontina bango esili batindi basoda nanga biso tozosenga yo tosi tolembi buzoba oyo posa na biso ezali topona mukonzi oyo motema na biso elingi alongola biso na bowumbu oyo Kabila azwi biso ezala Shadari ezala Kabila basaba oiseau de même plumage toana posa komona bango te oyo nyonso a travailler ki n'époque ya Kabila pendant 17 ans tolingi komona lisusu te toana posa tomona bilongi ya sika tomona bilongi ya sika esengeli biso moko topona o motema na biso elingi nanga pardon sika ko imposer biso toza bana na yo te to abiloko no kosakanila te ozoloba na te vozo se kozwi matamo te o seka biso ke vuli ou pas machine à voter yo zanan yo zanan. Merci bandeko balandi Tony Musungu wala bozomona peuple congolais bazali bobele ko revendiquer ba droit na bango à vous l'antenne. Merci beaucoup maman la journaliste. Ce que nous voulons tout simplement dire à ceux qui nous dirigent, ils doivent quitter. Ils doivent quitter parce que nous ne voulons pas les médiocres au sommet de l'État. Nous ne voulons plus les médiocres au sommet, ils doivent quitter. Avec leur fameuse machine à voter, nous ne voulons plus ça, nous disons non à la machine à voter. Merci.
Oh, docteur Gilles Chibwa, direct de l'États-Unis, Bozolanda Malamu, Tokoko Balabino na Sima, Bande Kobalandi Bozali Penze Bele Bozali Kobenga, merci na Pape J, directeur de recherche stratégique, merci na Kabouya l'homme puissant, malgré nous autres, Zali Malamote, Kassalobi Toki Tapoete Mosale Zali Tate Zali Mama, Longone Nayo Molambo Kabouya l'homme puissant, caméraman le plus sérieux de tous les caméramans, merci Nzombe Apambola Biso, à suivre Toko Mananukuna, Bisika Makambo Zali Kole Kande, Toko Monana na Sima. Mon frère. Papa, tu as journaliste, ça va côté. la machine wana et puis élection le 23 décembre et balongola pe ba fantôme bana jeu de terrain. Donc quand ça c'est il faut passer là mboko ya mboko. Baye epelé tomana mumati ko toko ma ko ya. Le vista à partir de la 4 formation dans les kilomètres wana la football ça ça remana lutter. La vérité pour la leader pour l'union sur l'accident. Le qui a séni la qui oui ça c'est à cause ça loi électorale on va la machine à voter mais tout le monde officier pour être irrégulier dans la 4 et ça l'élection la précédente on va reprendre la député provincial député national de la République à la boye pour ça peuple et bénéficier est-ce que dans des démos pour faire c'est il y a quelque chose qui a salité les délais à te continuer l'action dans le Seigneur à cause ça nous avons la janvier de la saison 2015 grand système en moi non pas Vital Kamere et ça missionnaire parce que il y a eu rapport les logos alias puis des pèses à la vie de toi dans la vie il est pesant dans la mission oui que la famille moi que je suis posé les familles fondées il est pesant dans la mission est-ce que vous avez contact avec Félix absolument Tindaki conseiller les campons d'Afrique du Sud dans le Wakabusholo campons d'Afrique du Sud Tindaki Claude Ibaraki d'Afrique du Sud Matele Belaki est dossier accord il y a désigné candidat commun il est représentant communautaire dans le principe c'est le protocole il y a une qui élection à alors on bisusu la kanisi yali bakondo akati ya opposition nous respectons la opposition baya maso ko déjà na plan B sur la plan A mais ça toujours la d'abord une prête et na profiter na micro de Félix opposition que défendre la Félix da mais expliquer la partie on va tenir sur la besoin il y a des personnes qui sont ça s'attend à capter
candidat comment a commis le pôle à Dauphin, la dernière minute. Candidat comment a commis le pôle. Merci. Merci. Le commandant ville, mon nom est Sylvano Kassongo, après mars il y a opposition, bilan nous salit à journée. Je crois que Bill Moko vous avez la marche, que marche de Kimalam, et si là vous présentez, malgré qu'on finga, la chanson avait la Zemba, tout de messieurs la Blocoana, police est qui est professionnel, mais bateau Tina Sika, c'est là qui m'a bango, to escorter ba candidat na bino Tiawa, bazongi na Boboto, qui m'ezali, bilan positif pour le Mongolia. Même mon général, yo lobika kofinga ngana yoka ki banzembo bazo yembe la police à peuple, policier à peuple, wana za kofinga te za kokumisa. Nini sala ka que de fois bokota na bras de fer na population o lelo ba yembe libi. Est-ce que biso dans sa campagne électorale, est-ce que biso ba voter biso? Bako yembe la biso poto sali, ko ba voter biso lobi be ningini. C'est ça pour ça yembe la biso te. Biso de problème c'est ça ka to sa musana conscience. Conscience na biso. Sali musala elike malamu. Moutazo quitté, Moutou Baïbi est le côté, Moutou Kouvité. C'est l'essentiel. Mais quand même la vie s'oppose, est-ce qu'il y a un candidat député, des candidats de la République? Non, c'est pas pour ça que moi, je ne vais pas quitter. Ok, prochainement, est-il possible encore, il y a que ceux qui vont programmer marche Moussousoua? Ça dépend du comportement. Marche le 19 septembre 2016, ça fait 2 ans qu'on tenait à Bakombouana, marche qui est autorisée. Le point Lélo va autoriser, on a montré que l'opposition va se comporter mal, va prochainement, va autoriser juste de façon que le comportement est mal. Donc on continue, mais ce comportement est mal, va continuer à autoriser parce que tout le temps, il y a maintien au public dans la paix sociale. Pour éviter le piège, ça va être alors, c'est une idée de Makamwana. Nous avons un moko, c'est tout battre la route. Le meeting, le marche, le lobby meeting, il y a FCC. Comment la police organise pour nous se départager? C'est deux ans à politique. Lobby, deux ans à meeting, il y a opposition à Triomphal. Le marche, il y a opposition. Lobby meeting, il y a FCC. C'est tout ça, on a tout ça partout. Donc, on bat la bango de façon que Munguna a que ça va m'embêter. Donc, c'est que ça va. Ti et Bandeli. Souka, ti mutamtozo na ndako na kimia na Boboto. Merci beaucoup, merci. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.